Bonsoir, na bande kono surtout au bazolanda la star na pokwa lelo. Na ngorano sto écouter les bino na pesi bino bonsoir. Bonjour na bamboka nso bozali. Merci beaucoup na bande ko bazo soutenir la star. Merci beaucoup na ba o bako benga pote bazala ba sponsor ya mabi ya star na pesi ba moure na nganya surtout mbote ba moureuse na surtout mbote avant to bana lisolo totala na image aussi mato banda lisolo na biso. So, autre image bien. Nous avons ma boca papa na iluka zo bwaka. Bande kuranga na si bomoni botala lisusu. Wana mwana sila zobina bande kona ngai toye koswala lisolo na biso oyo eza pa na bemission biso toujours na bakonza pa na bako Angola bat babenga balobi la star ndenge nini yo vandi boye ozoloba te makambo ekweyi na mboka na bino na Londres mais tomoni yo olobi atelo ko moko te tellement ke ba moure na nga na ba moureuse na nga balinga la star mingi babengi nga babi la star il faut pe olobela ngo yango bandeko na ngai toye kosolola likambo oyo ya ndeko na biso tomoni na video wana video bomoni bandeko na ngai eza histoire moko eza na kati ya Londres excusez moi muke eza histoire moko eza na kati ya mboka na biso ya Londres awa bandeko na ngai kaka nde toloba kaka boye tant toyaka awa toyaka pour que tu puisses sabino ba vraie information pamba te tomondi ba tebele mutu na mutu alobi na ndenge na ye mutu na mutu asali life na ndenge na ye nyonso tu ezali kaka ba information tozozwa mais ezalaka pe malamu mingi soki ndeko na nga ozosala émission il faut kozwaka message na source eningi eloba boye bandeko na nga il faut tozwa ba message na biso koluka ko contacter mutu wana soko moni mutu wana oza na facilité à contacter ndeko na nga ekozala malamu mingi pote ko contacter mutu wana ya koyeba eloko nini elekeli ye mais biso mingi bandeko na nga totalaka bongo te toyaka kaka mbala moko toye tobandi kolobela bongo mingi ezozala malamu mingi vraiment te na sasi ni bandeko na nga tungi toloba ezala vraiment malamu mingi vraiment te ya koyoka makambu oyo yo yoki nanu te mais oyoki kaka moninga lobi yo kaka mbala moko oyo koleka oyo koloba ezalaka bien mingi vraiment te bo excusera mingi parce que nazotala message oyo ndeko na biso ya mobile akomelaki biso mutu aza na problème boza bandeko na nga bozela mwa muke bo excuse bandeko bo comprendre nga azali mama ya mwana na kyo kota mwana muke pusaka kaka 1 minute apamba please.
Oui. Andeko na nga bo excuse nga naza mama ya mwana bala kolela il faut na bongisa mwana bo excuse nga tellement que bandeko ebele ba tele biso ba WhatsApp ba Facebook ofele ba WhatsApp ofele yango toyoka mbala moko kaka mbangu tolekani pona koloba tokela mala source vraiment te. Alors bandeko na nga likambu oyo na bandi biso nsu bomoni video oyo na cheli bino wana fana vana emission na bande na bomoni video wana eza la papa na biso moko na mboka Londres awa banoko sepsa mwasi na kokisaki 50 ans azali papa mo pa yebani pe na comité na biso bako Angola. Alors bandeko na bomoni makambo eleki wana na video wana yango nga pe na ye lelo koloba nga la star koloba kopesa mwa eloko ya kolibere mwa eloko na komite na biso bako Angola mpo na confusion ebele bandeko na biso bazala yango yango la star aya kolonga mwa confusion ndambo na bandi bozotala video bandeko na ngai eloko ezali wana bandeko na ngai biso tozalaka batu ya liboso mbangu ya koleka ya kojuge batu surtout nous ako Angola mais lelo bandeko na ngai tika na yebisa bino na poko lelo azola na la star na poko lelo na mokili todo vivre oyo muto malamu na mabe bazaka ka batu apri mutu na mutu bandeko na nga azala ba origine na yo awuteli ata lelo liloba nzambe ezali ezala ba misusu babosanaka source na mopesi bawuti te nango ke mwa mbangumbangu do bato babosana na source place bawuti te lelo na nini aloba bandeko na nga makambo ya traduction makambo bokoko ebele na biso banegisha yango te bamiso bakende na star yo koloba makambo bokoko yaza mwasa mosala nzambe ndo tozoloba ba réalité ya vie eza média eza église te eza média na ba réalité ya vie bamisusu banegisha bokoko te bamisusu banegisha bokoko bakende na nzela ya nzambe lelo toto comme na mboka mundele bandeko na ngai bato ebele bazaka toujours makambo ya bokoko ne ba tradition na bango neti ya ba église. Alors so totali video ya papa na biso obo wuto mona wana papa na biso ye moko nazwa ke na telefone a expliquer nga boy ye tellement aza mutu moko ya kimbangu boyi bandela so ba kimbanguiste aza mutu moko ya tambolaka selon lokolo ya fumu kimbangu selon papa na biso nga lobi atambola selon fumu kimbangu c'est-à-dire nga bakebo koko eza mingi. Alors, pour na yende kona biso wana
ayebi puissance eza na mungwa même pas ça ndeko nanga so pe totali pe na Bible mungwa pe eza batiliza pe mungwa mai pe na puissance alors yena ndenge na ndeko na biso wana na lingomba na ye place basanganaka azo reconnaître que puissance a mungwa na mai elobi boye ke mungwa eza obstacle munene soki mutu aza na misala ya mabe selon frère wana na mai alors ntongo azalaki na fete bandeko na nga aremaraki ke asantaki bien te donc molimo etindi donc asante na esprit neke bataki eza ebele na kati ya sale ya fete yango na minute oyo bandeko na nga atindaki mutu akende ozwele mungwa ntango moi bataki eleki yango azonga na bokoko atindi mutu akende ozwele mungwa ayebi ke bokoko ekobundela ye na minute wana ata kutu na kati ya sale wana ndenge alobi ke bato mosusu azalaki oyo baloko bondela mpo na mwasi parce que nzoto mwasi nde ezalaki vraiment malamu mingi vraiment te mpo na ye ayebi ke soki asangisi abwaki mungwa wana parce que aselaki mungwa mpo na ye ayebi ke soki abwaki mungwa wana ayebi ke besu mabe ekokima selon ye ndenge fwa na lobi selon fwa na ye donc selon kondima na ye mutu tozala kondima na ndenge na ye apisi mungu ango bandeko na nga awutola ndako nete atindaki frère wana bomona eke aleka na mopanzi boye mungu azalaki kaka na sale ya fete pete bakolamba biloko ya fete atindi mutu azole mungu na kati ya sale ya fete alors bandeko na nga sikoyo tozoloba ana Londres moto eza ya kopela moto epeli ndeko wana moto bakisi anga sakrifie bato na bafeti na ye azomvute bato na bafeti na mutu alobi na ndenge na ye mususu alobi ke bakoya yango bapusa okende bafeti bokende yasu bafeti te oyo bafeti badistraction kasi lelo la star aye kolobela bino lisu na pokwa aye kolobela eloko nde bakati oyo solola aye kolobela eloko lisu na pokwa lelo nga mutu na biso nazotola bandeko baolanda video bokomaka bakommentaire na bino ekosala biso bien na émission opoto oyeba ndenge tokokoloba ndenge tokokosala soki papa na biso na matone soki azalaki mutu bakisi soit disant bato bazoloba engelo bake bato bayaki nzinga nde bakamarade ne wana ntomona eke asali boye apesi munga bake baninga nyonso to baza bato bakisi engelo bake bakisi wana bazoki wana bango na baninga ne wana mibala bomoni batata mikolo bazala yo ntongo bake bakisi wana azoki wana baninga na ye bandeko nanga bako angola tozala bato tojijaka mutu te na likambo eza na sika te beto lekala bamede te koloba oyoki nanu nkolo likambo te mbala moko oyeka na Facebook eza ofele oleki na Facebook po oloba likambo lelo papa na biso aza mal répité ke mutu bakisi bokomi koakize ke mutu bakisi bakisi oyo bandeko na so totoli bakisi oyo ndeko so matona azwa asali wana nde na kote nde wanganga na ye nde nayebi ndako akotaka mutu ta olakisa misa mpe lingi oloba ke bakretien mingi tozala mi bato akobanga poso mpo ozali bakretien asolo na kati asali wana acte ndeko wana asalaki botuni ye akopesa bino pourkui asalaki yango selon foi na ye tilengeki azwa mungu abwaka selon foi na ye combien de fois bino bozwa pe wana selon bafoi na bino bozwaka
ozobela bomona osibi vesa pasteur osibi likola pasteur lo fond etindi osala bongo sikoyo ngeli bavesa pasteur mpe ezala na kisi soki pasteur asambeli mafuta no wana bia yo ozo mafuta no mafuta mabengo mafuta nini kutu udonsion soki ozi udonsion ozotiala mira ndako nini totyaka ingo bapeke yo mpe ozosala bakisi eza selon foi na yo etindi oke ozosanti mabe yango moni ozwi huile otie boye oyo mosusu mona azobela otie boye papa na biso mpe selon foi na ye bandeko na nga asali mpe bongo selon foi na ye bandeko na nga sikoyo na kati asala bandeko na nga soki tozongi nsima bato bazalaki komoni na baosala cérémonie wana kombe na bato bakataki feti babake no papa mosu azosala cérémonie tokata feti tobima na feti kombe na bato babimaki personne te abimai na feti wana bango nyonso atuna moto bakofilme asisi feti ntina suka abangi teke moto na baotya kisi abwaki munga bakisi kende na bima na feti ome avandi feti ntina suka bandeko na ngai eloko na koyebisa biso na pokwa lelo boyebake vi na biso bato na ntango tokomi ndenge bible elobi enemi na yo aza mutu aza pembeni na yo pamba te mutu wana ayebi yo malamu mutu wana ayebi ke na tani na kokosala eloko moko boye mpa na détruire mutu parce que ayebi yo malamu alors mutu abimisi image ya ndeko na biso matone est ce que bino boyebi soki mutu wana aza barando na mutu wana boyebi toyebi te so baza na problème na bato wana tozoloba bake bato baza na problème na mutu boye jalousie asal azwi sala cher mpo na mwasi ese boyebi soki mutu wana azwi image kaka wana est-ce que baza na baproblème te point d'interrogation bango bayebi ndeko na so matone aza kombata munene na ba groupe azali ba combattant wana moto to ba koma combattant ezati ba azali combattant munene na mboko Angleterre ba problème bele ba kuta na ngo pe ba combattant la boyebi pété ni na ebite kazala ba problème na batu ni na ngo elaxte ke ndenge basali be mutu na kanela kabi non lokola ya zaboye azuka image wana kaka ale a publier yango bandeko na bako Angola please eloko na oloba ya biso na pokwa lelo biso nyonso tu soki azali barando na bato yango ekomi na niveau wana oyo moni point ya komilie ndeko na biso ya mobali mutu soko na ka ondukela ba problème na problème tamoni ke le omo ba a profiter wana ba profiter wana siko bana fetine esila ki amatone wana na bato bazalaki wana nanga leki eta libuma bikaleki biloko amatone na fete aleki libum nana leki mutu fa leka pete ke na fete na liaki na leki libumu be na fete na kendaki na lali nazomona matone nazomona bumu mutu tozoleka bandeko botuko osamso bafia bandeko please mboka poto za na ba stress so tozali eloko oloba na bamedia bandeko nanga tofana na biso nie zelaka so lisolo ko ya olekolo mais so eloko te ovandi net la star eloko oto ba 3e jour en autant jour la star ayo publier vidéo na pa matanga na kota contact na ndela sa mobali na yoka ye moko na litoi nanga ela tena bible lobi munoko le baka mingi ebeta mabaku mingi
Ba misu ba komi ke o ba kena so ba fête ba distraction. Ndeko na nga fête za la distraction mon côté. Eso dépendre na yo ndenge nazo kene le fête. Yo kena ga fête ce qui yo kena ga fête pa na ba distraction. Eza lokola ke OK fête na ba distraction. Mais ce que bon l'instant na za moment ke ndeko na mo abali bi anniversaire boy na ke fête na ye. Na ke na na chichit na nga ne mususu. Po ebi ke loko mususu ba mususu sa na ba fête l'instant ko sala ngote. Qu'on a la distraction à nini. Bande konanga eza moment moko congolais. Il faut to sangana. Moni problème c'est le ba kwa Angola. Tout ça na problème, ba problème misat na comité la biso ba taza na mitu na. État spirituel, état physique, na moral. 3 biloko wana etambola ba congolais ba kwa Angola. Koinana, jalousie, na mutema mabe. Kene majili kanga mutu soki aninga bisa repetition mutu soka kosi mutu aza ndokite aza mutu bakisi aza ndumba aza na sida biloko na 4 pena bisa repetition mutu bande konanga minga kolobezala kite na yega ko expliquer ndenge na soyena frère nanga wana alobi soki asala kino ndenge bakisi frère wana aninga memele mungu wana te pa te mungu na buta na cuisine na salle to mo bien que frère wana ye na mungu apese na maile pa buaka ba muso bi point na sala kanga polele te na ope mne exemple muto ya ba kwa Angola talande ko na biso pomba asali ka mo eloko moko boye avandi na mai azolia mo loso na ye akre mo eloko moko boye batu ba dongo tala teki batala pombe loni anga sala suka mama piu pama te batu ba ko tala pombe na minute wana oleba kaba mawa yande ko la biso pomba soit disant ka bela liboma bango ba komolo ba kisela bango ba simbaka balingani te se ba sele mabe akosi maki pa na succès akela ba maison bango ba kotaka mususu alobi ke pomba utosi ba kisi pa kene poto e rate yango ezongeli ye nzoka nde ezalaki pomba abana kosala eloko na ye bo mpo na base to bengaka base mpo na filme na ye siko maloba nyonso to bato baoloba pomba bana na ye koyoka mo mpo mona kekel motema be bakwa Angola tozalaka nango na pomba amoni bato nyonso balobi n'importe quoi na komona bilongo na bango ebimi nyonso to amoni mpo mona ke na niveau mutu soza na problème totunaka te tokendaka mbala moko piu olobi na ndenge no oloba elinga koloba elinga otani la star alobaka mama piu oleki olobi bandeko na totika mutema mabe tena niveau ba kwa ngolo za mutema mabe to komi déjà na fin de l'année pa matemi tema batapoto baza mabe makaso ya kubata Kishasa ma mutapota zo lia zo la bien makamutu bien mais mutema mabe anini eza pasi pena mabande konanga to komi de na fin de l'année bande konanga to tika ba distraction pa mapamba yo papa o mama o leki papa o leki o fin de grâce matono finga dans la bakisi a o sacrifier bat yo la star azongi lisusu tango bat bona ba mona kiye azobwaka mungu na salle poni bat bakima ki na salite bo continuer fête bandana ti fête sili poni bo kata ki fête te na suka poni bo kata ki fête na katikati bo continuer mena masanga na ye bo continuer olia biloko na ye yanga bo moli bande konanga ba combattant la biso à Londres so bazalaki bo moko bande konanga
mais makambo so ngo chance na makambo ba politique a te ba la sani ngako moko to makambo politique ne so teleza ke kozanga bomoko bandeko nanga botika obebisa ba réputation ya bato. Merci beaucoup na bandeko belo batali vidéo obo s'abonner massivement na chaîne ya Mabia Star TV balobi musalande e bandi oningo sala suki no bien contactez toujours la star na numéro na ezali 0044 74 044 86 160 ozala lisolo o olingi o partager na la star numéro na ngezawana obenga tokoyeba ndenge ni tokoyi kolobela lisolo pote sunga bandeko na biso nsutu ya komite so bako yangula oza pe na toli moko lingo pesa bana na biso yozo kokoloba te obengi la star o partager na la star tokoyeba ndenge ni kolobela ngo pona kosunga bana na biso. Merci beaucoup na bandeko bazo kotalanga, merci beaucoup na bandeko balinga la star, merci beaucoup na bandeko pe balinga la star te nyonso tu ezala ngo kaka bongo na mokili muta ko lingo musa ko lingo azate esalama na ngo kaka bongo. Donc ete ya biso pete ozali o tozalaka pressé ya ko bima na ba Facebook ya ko balikama moto yebi succité ya ko bima na ba YouTube ya ko balikama moto yebi te epesa biso maele ndeko matone ezala ngo kisteza selon foi na yetina kie abwaka munga na salle selon kondima na ye ndenge basa na église na bango. Merci beaucoup bandeko na ngai tokomi mbala ya sima ba butu malamu ba mure nanga ba mures nanga tomonani mbala sima. Bye bye.